ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, no satiro il atakalia siange katana. Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans. Jamna bamana modele tina famia ibe. Masiandoki, ena koma kubanga o. Ah oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwamina site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nanga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makambo teli réseau, bozana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et puis ça te zo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To passo la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tiope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro de Chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Soba Misana Kolanda, Irène Masiandoki TV. Oh maman bino la kabino kakaba histoire vraie pour esa la bino bafre makasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esalaka vraiment bien makasi. Yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout ba o nanu basabona na site te bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abona bo partageaka esalaka vraiment bien makasi la to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi sale ki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi so ya mibla 22 ndakuna Versace to bo sanité ko pesa ba bisou na Béatrice Lokilo na kati ya Londres ya Messi fils Lokilo ndenge kaka na lobaka couple tokos epesa zuwa te merci na meta la brésilienne Bana Londres, attention ça va. Meta la brésilienne na kati ya Birmingham, y avait nanga Jansi Bolang avait dit que beau mais la merci na Willy Moucheni, les vrais codes des codes d'amboka papa social. Topesi merci na Yves Djoboke, garçon de luxe na kati ya Paris, balobi vi aso la reprise qu'elle solo. Bamouré na bamoureze alors
Nzamba lola apambola bino ndenge bozolanda mama Irène Masiandoki ezosala vraiment bien makasi ndenge kaka na ebisaka bino nga na elaka bino masolo ya solo tobetaka aubergine te merci na vie nanga Pochan Andel Mubange na shipping na kati ya colonne balobi via solo la plus que lisolo bamouré na bamoureuse tango bozotala mama Irène bobosana te bokende ko s'abonner na Seka Réalité TV nde makambo balobi Seka Réalité TV balobi s'abonner okosepela makamba bien eza na site wana Seka Réalité TV batata na bamama bolandaka mama Irène libino lisolo moko ndeko na biso ya mobali abenga na mboka ya Canada mama Irène beta lisolo na nga tozala vraiment na vie de prière ndenge ka kolobaka nzambe aza nzambe ya bana basi te nzambe aza nzambe ya biso nyonso biso bapapa mingi na poto to négligeaka prière mais prière eza très nécessaire na vie ya bato Mama Irène na yeko beta lisolo na ebite na benga yango témoignage to lisolo makambo nzamba sala na libota nanga naza na famille nazali marié père de 5 enfants toza na Canada na mama Irène nga banda na kola na vie de prière na vie de prière wana na kati ya ndako na biso te nazwi yango libanda tango nazokola nazali kofréquente mingi yaya moko azalaki na quartier na biso alingaki vraiment makambo ya nzambe ye mutamimanga na vie ya l'église ye mutalakisanga kobanga nzambe ye mutateyanga liloba nzambe pe na yamba Yesu Masiya mais na libota na uti nango toza vraiment bato tobondelaka mingi te toza kaka normal na bima lokola nga moko nazwa grâce ya koyeba Yesu Masiya mais na nzela ya moto mosusu tango pe na ye poto ba réalité mwasi na bala aza pe mwasi oyo ayebi nzambe mais aza pe na kati ya mozindo ya makambo ya nzambe te menga vraiment naza moto na bondelaka soki nalobi nazolukelo na nzambe franchement nalukaka nzambe mama Irène tovandaka bien na ndako nanga prière ndenge kaka ezalaka mama Irène tokutanaki na bakomba moko na mwana biso ya suka avant botama ezalaki vraiment terrible mwana biso abotama azalaki na problème ya santé makasi kobela banda bo mwana tie komaki mwana komaki na âge bana batelemaka batambola mwana azali kotelema te mwana azali kotambola te Mama Irène est dérangée qui n'attend moi na komaki na 5 ans moi na perdre de maloba te makolo te mama Irène o aza mwana ya suka na kati ya ndako na biso lokwa naza moto na yebi Yesu Masiya na bandaki toujours ko prier ko bondela mama Irène après 5 ans lelo mwana nde tozolo bakoksi 5 ans maloba te loko te na uta musa na sala atura butu mama Irène na koti na kati ya ndako na nga na koti famille na nga mobimba elala ndenge na salaka soki na uti musala bandeko bo partager lisolo tant na lobaka Jésus Christ revient bientôt mwana na moto azozonga mokili eza na makambo ebele to banga nzambe maso tozobeta tosela proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie yango na sengaka na émission mama Irène tango zotala ngo like partager éviter skani ekokuta moto moko azaki peut-être na problème ekola musa to kopesa pe prière ya kobondela ndenge vie nanga Pochan Andel mubange na shipping alobaka na kati ya colonne bi Irène Masiandoki masolo na yo ela musaka bato balobi mubange na shipping na kati ya colonne vie nanga Pochan Andel bamourir na bamourir mama Irène akuti famille nanga mobimba elala ndenge ezalaka so na oti musatu atongo na tikisaki nanga ndeka kesalamaka na kotaka na douche parce que madame azaya kulala na bana na kotaka nga pe na sokoli sima na matina ndetu na lali mama Irène kofungwa nazo fungola toilette na biso na okete loko te papa na kati ya toilette mama Irène na bwaka misu boye ndeke ya munene ndenga te papa akoyimba la mo esika to brosaka mama Irène na comprena te nzamba pesanga puissance mo ya kofongola ma ya moto makasi abundanya mama Irène azwi loko moto zaka na na douche to zanga so li toilette bouché na fini makasi mama Irène na bandi ko combattre ndeke wana na zaki na bilamba na ngana nzoto ne sui na ngesui koi ba madame balala bana nyonso na ndako balala na bandi ko combattre ndeke na bundina ndeke mama Irène na bundina ndeke na bomi ndeke na kangi porte sa toilette mbangu na kela musa ngabi madame niveau ndako tozali bana nzambe bolanda lisolo ndeko ya kouta wapi fenêtre ya kokangama ndako nanga mobimba balala mama Irène ndeke oyo auti wapi mama Irène na bomi ndeke madame alamuki loko ezali vers 6h du matin na utaki musala mutakolala za exutenga na madame tovandi me bana bazaki ya kolala mama Irène sali biso émotion tala ndeke ya munene na bomi ndeke nazwi sachet na mbale ndeki wana na vandi ndambo na kiti na se nazwi na bina ke kotumba ye nazwi ba papier nazwi na sachet na pelisi moto na briquet ndeki wana abandi kozika
bamure na bamurezi ndeke wana abandi kozika ndeke wana aziki ndeke aziki bana na nzambe na matina likolo nalalaki susu te leta nazomata na likolo madame ayosanga foni no mpe ezolela awa mama Irene eloko na bengi mposi nayoka mpo beta lisolo moko ya boye nayambi foni leki azoyebisanga grande sere na oyo nga nalanda akufi na nini abi tocomprendre te alalaki kaka boye akufi mais loko tocomprendre on dirait aziki na makolo na ye eziki mais kota likolo atikali mobimba awuti okufa kaka na ntongo awa lobi ezalaki etane lobi ezalaki bien maladi te nini te eloko te grande sere nanga aziki mama Irene grande sere wana azali kombo pe na pesa mwana nanga oyo abelaka mama Irene esali biso ya mention grande sere akufi makolo eziki mais bazalaki na moto te eloko te bakuti roba liputa eziki makolo eziki mais kota likolo azali normal bana nzambe bo partager lisolo mama Irene bakomba mosu eza bakomba moko nayebi te motu mosu okomona parence bokondima te ke ye moto aza bongo mama Irene esalaki nga somo ntango mwana nanga alamuki ya moki alobaka te mama nanga mwasi nanga ke kozwa mwana akuti baplime matsala ya soso mibale na mbetu ya mwana esika mwana alalaki mama Irene esali biso choc beta lisolo bana nzambe tozala na vie de prière yebisa bamama tobondelaka mwasi nanga négligeaka prière mama Irene ngamu naza moto ya prière na kati ya ndako esalaki biso bien te batinda mbongo bakunda sere makambo nyonso elekaki bien mama Irene bakundi sere na biso mais biso moko na mwasi nanga tomoni ke mabe ezali tokuti baplime ya soso ya ndeke epai ya mwana donc matiala soso mibale epai ya mwana biso ya soso te disons ya ndeke oyo biso tobomaki mama Irene esalaki biso bien te bakundi sere na biso après 4 jours sere nanga atikaki mwana ya mobali ya 19 ans bake kotuta mwana wana na moto mwana batuti ye na moto likolo mwana epanzani babengi susu bayede ye mais touti kokunda sere baproblème ebele boye ndenge nini mwana na likolo ekomi kopola ifo bakata mwana likolo mama Irene toza su na mbongo te touti kokunda sere mwana ndenge ntaki kodevoile kaza na bakomba bazolinga balia ye basengaki ye ngai basenga mwana nanga oyo aza na ndako alobaka te mwana nga aza ndoki bapesa mwana nga kindoki mama Irene bapesa mwana kindoki na ndenge nini mwana botama na Canada awa mwana kendaki Kinshasa te mama Irene eloko ezokamwisa biso bakanga mwana nga maloba mama Irene tobanga nzambe ntango olobaka Jésus Christ revient bientôt mwana moto azozonga me bakomba tolekaka ngo na ndako ya mwana biso asuka ndenge alobaka te babebisa mwana bazwela mwana wapi bazwa mwana na foto mama Irene yango ntango olobaka foto na yo ezali yo moto bana na nzambe totiaka bafoto na bareseau sociaux tobondelaka tant eza mauvais Jésus Christ revient bientôt ndeko mbala betiso na passe na motema mama Irene partage yango tozwi bitumba ya kobondela tozoluka tosalisa maladi ya kindoki donc mwana nga ya suka ya moke mama Irene aza ya kobeba sere nanga akufi na mwana no aza koma likolokolo ezopole na Kinshasa nde bapesa mwana nanga kindoki bazwa mwana nga na foto na telefone ya mama na edo na telefone ya mwasi nanga mama Irene na betiso na passe na motema mpona kolakisa bana na nzambe eza na bato ebele baexposaka bana na bango ya mikie na bareseau sociaux ya namonaka importance te ya kolakisa mwana 3 4 5 ans na réseaux sociaux soki mwana ninga banda kokota na réseaux sociaux tika ya komata na 20 ans 18 ans ezala volonté na ye oya mokie asala anniversaire oye oya mokie yaya tozo koexpose bana toyebani bilongi mitema toyebi te tobanga nzambe histoire yoti mosika na Canada tobeti yango te mpona kopesa bato bolembu ya kotia bafoto mais tobeti yango mpona kotalisa bato ke toyeba kobondela mpo tokweisamaka na bitumba boye te Yesu Masiya pambola bino mpona patience na fidélité na confiance na patience ndenge bozelaka masolo ya Irene Masiya ndoki esalaka bino toujours babien na bandako na bino ndenge esalaka ya Bea Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama balobi pourquoi pas maman Rosette Bikulu na kati ya Hollande maman asalaka ba yogurt maman
maman azoteka bate ezokitisa libumba rein ya bato ezokangolama na nzela na ye bato ya diabete bazozwa solution na santé na nzela mama Rosette Bikulu na kati ya Hollande tobosani te Grace Light cosmétique base ya mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata na kati ya Bundes bayeba huile sika ekoti bobenga biso biloko ya sika ekoti tana logo na biso okomona Grace Light azawana ndeko nanga zwa numero benga obongisa loposo ete yango bandeko nanga babongisaka kaka nzamba pambola bino soki mwana moto azongi te tokutani mbala nsima s'abonner like partager video na Iran Masiendo TV la tolobi bisous bye bye. Yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Bikulu ayeli biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili ndenge tolobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya avoka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga po ezosukola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki poza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ofimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt.